Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi nalobaka toujours epenge Fofana naza na esengo ya komona moko o aza mwana ya Walesa mais aza wapi na Afrique du Sud. Télévision eza radio te. Pasteur Mbote ndeko Fofana. Ezalaka esengo komona Pasteur Claude Kabundo Walesa. Ezalaka esengo komona bato mosusu na télévision. Mais le les a tourné yo. Omonaka toujours tokomi wapi na Afrique du Sud na YouTube. Mais lelo bato bakolanda yo balengi bayeba nani o aza liboso ya epenge Fofana. Oyo aza liboso ya epenge Fofana aza oyo ya bino bamsusu bayebi ngai na ndenge ya musicien, bamsusu baye koyeba na ndenge ya pasteur na kombo ya Jérôme Nyangwila. Merci Pasteur Jérôme. Na Afrique du Sud okenda tourisme, okenda peut-être kotala ben Afrique du Sud to Babylone Mandela to tourisme Tony. Merci beaucoup ndeko Fofana. To vandi na Afrique du Sud na cadre ya musala nzambe. Toza pe na église oyo ya centre de réveil spirituel Walesa Ministries na kati ya Afrique du Sud, précisément na Johannesburg na Sainton. Toza wana na église oyo tozo kamba par la grâce de Dieu, et puis toza pe balanga nzembo. C'est tout ce que nous faisons en Afrique du Sud. Ngaza mutu atembe makasi na ebi Walesa na bon marché. Tant na kel Lubumbashi ngamoko na kendaki comme Thomas na visiter église na ye pe na ye na image na tia on na TV pe na YouTube. Na lingi d'abord opesa bandimi na ombote na Afrique de bolobaka anglais non. Pour pas sentir que na yambi yo pena na Kisasa. Opesa na no mbote après ce ko ngai na tuna osiko mituna. Good every day. I'm saluting everyone there. God bless you. Hi. Good morning, good evening. About what time are you watching us? I salute you. Hi, everyone. Merci. Tango Walesa ponio oke na Afrique du Sud. Ndena mona ki lobby na église présentation ya moko o amona na ye o aza passer na Zimbabwe. Olongo eka na Kisasa okomi passer na Afrique du Sud. D'abord ezaki ndeni lisolango eza ndeni. Poto ebi Walesa abotaka kutu bana te. Azara ye moko leader. Nyonso ye moko a partager te. Te wana nazo corriger yo. Walesa partageaka. Leader nyonso ifo azala na bana. Soki leader eza na bato bako succéder yo te eza leader te. Donc passer Walesa aza leader biso toza bana na ye tobanda na ye kala depuis 1990. Tobanda na ye kala et puis soki toza na Afrique du Sud na église eza grâce ya Nzambe. Depuis 1900 combien? Depuis 1990, 1990 naza na Walesa. Yo histoire à Lokombe. Ngai naza mutu tobanda na ye kala. Naza na histoire rebelle ya papa Walesa. Donc toyebani lelo te, tolanda ye pe lelo te, toyeba ye kala. Tango nazoloba kala wana yo zonga kasima sala kaka 1990 na lelo combien d'années que nous sommes ensemble. Mais si vous allez loin, vous avez une génération, 5e génération. Hein. Bah, nous avons fait ça, nous avons allé loin. Peut-être Mali, l'Afrique du Sud, ils ont gardé au Cameroun. Tant que vous avez fait ça, non, allez ça, ça a makamonaye, ça a aventurier, ça a boyé. Parce que nous avons vivant événement comme on a dit que allez ça bandi ministère naï. Je suis fier puisque ton dima ministère naïe. Quand il n'avait rien de physique et loko yo e komona na te ndenge bazoloba ke ata Jésus-Christ tango ayaki il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Alors ndenge moko pena Walesa tango abandaki, donc il n'y avait rien qui prouve que à cause de mon kilmobimba, mais nous on avait confiance dans ce temps-là. Donc quand il n'avait rien tango zala ina na kanda moko chambre moko nde jour biso tondimaye. Alors c'est pour vous dire qu'on avait vu la grâce quand la grâce n'était pas encore vue de tout le monde. Merci. Nous avons tembe pour chien nous va linga pour la précision. Toujours le avec qui détaille. Dans le temps il y a 4 personnes.
5e nde papa Walesa o aza leader tango bino bondimeli penda Claude Kabundo Walesa kolanda ye na banyo to tangelanga 3 collègues nao yo moko ça fait 4 5e Claude Kabundo Walesa ba collègue nango to banda na bango oh baza ebele bon nakoloba nanu Daniel Mwamba na ebite soki batu bayebi ye Deo Mutombo na ebite soki batu bayebi ye Kamunga 15 na ebite soki batu bayebi ye na bakisa lisusu baza ebele mais ba ya kala nazotanga bato akala kutu tango nazoloba bamususu bayebi bango te puisque to kala penza so eloko nini ya makasi o jour ekomela yo ondimi penda ke nga bina ndimi oza sima tatao eza ronde sapato na lokolo o penda Walesa marka yo o ondimi kozala na ye po lelo koma représentant na ye na Afrique du Sud. Bon eloko etindanga ina kangama na ezaka bonzambe yango asani tomona mususu baza na baeglise awa pasteur dadi mayebi kotanga bible te tomona bato mususu baeli ye penda mutu boye o boya na mai baye pe na kati na mai azoka kotia ata mai nango kata kosimba yango te nini Walesa asala na bonzambe oyo omona penda ke moto aza na bonzambe mais makambu nzambe azosala na ye makambu nzambe azalaki kosala na ye c'est ce qui prouve que Dieu était avec lui et Dieu est avec lui ozomona badisciple bible ezoloba ke ntango basekwisi ntango basali miracle bakangi bango babandi kotuna mais bato batanga te bato bakota théologie te mais pourquoi ils font des exploits comme ça bible ezoloba ke kaka bango moko baye ko comprendre ils étaient avec Jésus-Christ donc ngana monaki ce qui m'a beaucoup plus attaché avec lui c'est quand je vis que muto azana Jésus c'est ça bonzambe ya kokamwa nzambe obino bondimela tomona ata baninga azwi mushwara popoli boye amo ata moto alalaki alamuki ya bino nzambe kana liloba kaka secret na bino ezalaka nini Jésus asekisaki Lazare na nini baninga batekaka ata parfait batekaka ata baji ya rouge wana baninga me nazotuna biso tozolanda Jésus na pesi na tuni yo Lazare asali 4 jours na tombe Jésus asalaki formule nini pour Lazare abima na tombe liloba la puissance est dans la parole donc toko sangisa Jésus na iloko mususu te biso toza basé na Jésus-Christ seul et c'est Jésus là qui se manifeste dans la parole alors toko lobate que il faut que bakisa mouchoir il faut que bakisa boy non ça peut arriver nzamba ko loba que mutoya achata mouchoir na nzoto na yo comme ça se faisait mais na ko lobate que boya bino nyonso na ba mouchoir allez bobanda ko zo ba mouchoir yo bokende ko sala boya na mai non ça devient une doctrine mais Jésus ne nous a pas laissé une doctrine comme ça doctrine oyo biso to yebe zaka kaliloba prononce une parole dans la parole de Dieu il y a la puissance ce que ozondi makaka liloba ya nzambe oyebi ke ezana makasi c'est tout ajouter biloko mususu wana to yebi yango te bete ya biso lisolo e koma kandenge nini okoma pasteur okoma pe koyembela nzambe eyela ondenge nini donc makambo ya ngolu ou bien grâce babota makanango omoni lourd tango zo omoni kaka lourd wana nzamba kela yena talent azana ngwana ngai na kolula lourd te lourd pe akolula ngai te donc mutu na mutu azo sala musala selon appel azwa epa na nzambe et tous toza ba serviteurs de Dieu mutu musu azwa grâce kaka ya kokombola na église aza musali na nzambe nzambe azo pambola ye na ye oyo azo sala donc ngai pe nazwa pe grâce ndenge bible ezoloba ke avant obotama na sina pona kio na tiaki yo po sala bo donc mutu nyonso ata partenaire mutu apesaka mbongo aza serviteur de Dieu ata yo ndenge ozosala eza musala na yo oza serviteur de Dieu mutu nyonso aza musali na nzambe na cadre na ye azosala alors nakolola mutu mususu te donc ngai eza teke na banda ko na bité je suis né musicien je suis né
pasteur selon la volonté de Dieu. Papa, Claude Kabondo Alessa, nous avons une vidéo na yebele. Nous avons tard travailler na. Nous avons une vidéo na yebele. Azam moko oyo peno. Okobo ya ye na timikolo na moni nzambe na ya komi ko kotelaka bato balingaka ete. Omonaka moto emo azo témoigner que na linga kata komona image na ete. Ma ye penda boya bikisi. Yo peno lingo yebisanga ke no yo peno telemaka na cher penda bo ozoteya. Pe bato bazoyo kelao. Moto aye penda na problème otie loboko boye pe moto abiki. Mais secret na bino ezalaka nini? Po binaka kitoko yo po kabaka. Tokolobela ngo te eza musala na Nzambe. Papa na bino ayembaka. Abinaka. Ateyaka. Akangolaka bato. Alingi komona moto na pasi te. Wana penda ata depuis Congo etire ya Congo asara bokeseni. Nde na monaki na passer à Zimbabwe wana. Image yango wana. Kitunga oba passer balengelaka. Mais ya zui kitunga na to apesi. Bon, Bible ezoloba boye. Tout est sanctifié. Yango nazo pesa secret. Bible ezoloba boye. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Secret na biso eza parole na prière. Donc ceux qui osa 100% na parole, 100% na prière, makamususu ekoya yango moko. Nzambe aza injuste. Dieu ne fait exception des personnes. Bisonde tozo, bisonde toyebi kobomba Nzambe te. Ezana mutu moko to ko condamner Nzambe. Mutu moko to ko condamner Nzambe. Biso nyonso toza bana Nzambe to bengami pa na Nzambe. Problème eza ndenge na attitude na yo envers Nzambe. Souci ya papa Walesa tango ya animela ki Nzambe ezalaki amona Nzambe mobimba, amona Nzambe. Et puis depuis mon Nzambe wana kangama na Nzambe wana. Et puis a changé pété. Biso pe toza sima na ye tozolanda ka lokolo moko wana.
siko bato mususu à cause lobazo luka nzambe amoni nzambe lelo ozui moi loko moko boye omoni ke ça te suffit et puis obosani nzambe. Alors Bible ezoloba que Dieu se révèle na mutu nyonso azoluka ye na motema mobimba ndenge ozolanda nga wana soki yo oluki kaka nzambe na bosolo nzambe akomimonisa nzambe azalaka injuste te. Napesi 2 minutes na moto azwanda tokomi wapi o akendaka na église asalaka ba jeûne prière mais po ayeba kobomba nzambe siko azozape na TV boye pa atali tokomi wapi amona keno pasteur mo papa na biso Claude Kabundu ali South Afrique du Sud sikoyo alinga ayoka babombaka nzambe ndenge nini eza sujet munene okoki na église okosa jeûne prière okomata mangengenge babombaka nzambe ndenge nini nangi siko explication wana bato bakolanda yo ba profiter ko bomba nzambe eza sujet ona ko développer na mikoleko ya babombaka nzambe na kobanga ye kobanga nzambe za nini kobanga nzambe za te kosala neti ça s'explique bien en français. Même en français. Oui, donc la crainte de Dieu ce n'est pas avoir peur de Dieu. Tu comprends? Quand on a peur de quelqu'un, on s'esquive, on ne veut pas que la personne puisse nous voir. Mais Dieu, on le craint différemment de celui qui a peur. Qu'est-ce qui prouve qu'on a peur de Dieu? Qu'est-ce qui prouve qu'on craint Dieu? On craint Dieu quand on est devant un péché. Nde sikawana. Tango za liboso ya lisumu. Ozo yoka puissance na nzambe zo tenir yo poko ta na lisumu wana te ozo banga nzambe. C'est la puissance devant le péché. C'est ça la crainte de Dieu. Donc ceux qui ozo banga nzambe liboso ya lisumu omoni kaka ke lisumu na salu bien na salate. Ceux qui osalité c'est que ozo banga nzambe. Nde kobomba nzambe yango wana kobomba nzambe za kotambola na kubanga masumu. Ce qui veut dire ozo ina masumu mais tango za na vie ya masumu ozo banga nzambe te wana obombi nzambe te. Zana mutuna moko bazo benganga mingi surtout Canada, Londres, France, Suisse. Mais papa le rôle nazo ami ka ba prédication na 8 à 1 contre 1 te. Mais nazo yo mukaya. Bazo bulaka neti mukaya terme wana peut-être yango nde za peut-être nganga na bino to bomba mukaya siko lelo na zui muto azana makoki ya ko expliquer biso mukaya ezani mukaya c'est la sanctification eza mama koko na bino te eza qu'est-ce que je peux dire c'est vivre séparé du monde, être mis à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. C'est que la sanctification englobe tout. C'est que batobozo ka muka ya kaka na sens yake kosala lisumu ya ekobote. Mais ça fait partie ya mukaya. C'est loko bato ba yebelie mingi mukaya. Soka lobi muka ashitaka na mukaya. Na Jésus Christ. Demona soko su papa wale ça c'est que atika ko lobela ngo. Parce que mukaya na sens tozo lobela ngo eza na sens ya ekobo. Bible ezoloba oyebi ezaka na eloko moko je m'excuse ezaka na eloko moko nzamba yebisa biso to kima ozoyoka ngai ezaka kana eloko moko omoni diable Bible ezoloba ke résister-le il fuira loin de vous. Donc diable tozo résister ye tango zo résister diable ye moko akokima mais sikoyo côté ekobo Bible ezoloba bokima fier l'impudicité mukaya ezala otango yo kaka osali ekobo ubungisi nzambe parce que tu as attristé le Saint-Esprit, tu as attristé le Dieu qui est en toi, tu as trahi le Saint-Esprit. Alors biso devise na biso ne jamais trahir le Saint-Esprit. Alors on trahit le Saint-Esprit, surtout c'est le Bible zolo ba mutozo sala ekobo, il pêche contre son propre corps et il pêche contre le Saint-Esprit. Donc, secret makasi ezamukaya. Sanctification. Merci Kanina Lobara. Toujours leki malamu andaka lokolo yaya. Olobi nanga pe oyembaka.
na boyi bato babenganga ozwaki pasteur na biso tokosomaka ba CD banzembo na ye so na lingi pena na tokomi wapi ba senti ka même na zwi alanga nzembo ti wanyi waba moyo Jésus wanyi unyangi wa makola amanga lesa wewa mukoshwa shinga ya baloji chilobu Yesu mufijwa meji ne midimu wakwimbila chincho katatu wakwimbila ni munga fomema kwela muyenga kuchisha nao yepo wanzambi butumbi mbweba uji lubweba lwa bikondo wewe mulumu wa muedoma uji mulangala wa alona kama na bampata wa babisamba mwela manyi wa isalela wewe lubweba lwa bikondo ezalaka bien koyamba mosali na nzambe pe ngai nalingi bato babanda kobenga benganga te po nazala makambo ebele soki moto alingi penda ayoka yo parce que nalingi posa ya message oyo bato mosusu baprofite nango pe babenga oyokaki no oui balandaki ngai numéro ya telefone numéro na ngai nazopesa ya Afrique du Sud eza 0027 78 437 89 39 0027 78 437 89 39. Tala caméra mwana muke pa betaka mbonda bakolo pe babinaka bafongoli yo misota ya boye papa na yo Claude Kabundu Alesa balobi siko opesa ye conseil no okopesa tango fongoli miso boye obimi na mutu kota ya boye Claude Kabundu Alesa oki kopesa ye conseil nini na 1 minute. Papa yo moko yebi conseil ezalaka moko to bomba bonzambe. Gardez toujours Dieu, gardez la présence de Dieu. Des conseils na kopesa. Na Kishasa oyepo na séjour d'ici là ozozonga. Je préfère osala epe kuku na église na yo oza ko kamba pe na bato nyonso o bandimelaka yo na Afrique du Sud. I salute everyone who is right now watching me. I'm Pastor Jerome Nyangwila. Right now I'm DRC Congo. I salute my church, I salute my wife, I salute my children, I salute my spiritual children all over the world, those who are right now watching me. I salute everyone and I gave my number. If you want to contact me, you are free. We are there to pray for you, we are there to support you, we are there 24 hours for all of you. Je suis en train de bénir tous mes enfants, tous mes frères et sœurs, tous ceux qui me suivent, partout où vous êtes. Nous sommes là en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, Sandton. Si vous avez besoin de prières, de délivrance, vous avez besoin de conseils, nous sommes là. May God bless all of you. We love you. Thank you. Bye. Mobosani, Église en Afrique du Sud déjà placée. Adresse. Église Nabiso Ezana Sandton Rivonia. Sandton Rivonia. Tozana Boulevard Rivonia. Boulevard Rivonia numéro 345 na building ya Africa Heritage Society. Africa Heritage Society, Boulevard Rivonia, Sandton, number 345, Boulevard Rivonia, Sandton, Johannesburg. C'est là où nous sommes, notre adresse, Centre de réveil spirituel Walesa Ministries. Merci. Eloko malamu eumi la raté, Epenge Fofana. Ezalaka bien kolobela Congo central, ezalaka bien kolobela Bukavu, ezalaka bien kolobela la province na biso nyonso, ezalaka bien aussi kolobela politique. Mataki ya mopanzi sango ezalaka ngai sengo ya kota olenge ba Nigeria na basala nzambe na bango, ba américain, ba français, mais ya komona pe biso pe tozana o abiso Claude Kabundu Alesa. Eza bien ko critiquer, eza bien ko finga, bolobaki keno azana banate, nazaki na Lubumbashi. Bon monaki ndenge image ya moko eza koloba lelo pe na présenté mon ami Balé Afrique du Sud, ce n'est que le débit, mais je pense que beaucoup mesana yango tokoloba toujours Nzambe abatela ye parce que Nzambe nda pesi biso ye aussi le temps Nzambe azo continuer kusala na sima na ye biso pe tokolemba toujours
tokolemba te kolobela ye po musala na nga eza koloba me koloba na bosolo na dédié émission oyo na Maman Angèle parce que aza moko o nzambe atinda ye pembeni na musali na nzambe soki azalaki mama mabe mais bana balengaki babotama ebele te. Merci.